ne bandeli ko eza mamba komba osimbi parce que osimba raté soki na ibi opete soki kaya omona yanga une fois na ebisa ki faut ya matungo loboy koya oyoki matoyi mangongi loko osimbi oyoki oza matoyi mangongi ya loko koti loboko na yo na masoko ya koba ikikata yo donc na minute obongama loko otindi la message biso toya tala façon bien toya na ebisa yo ke mutu nyonso yo opia mbongo pa protéger akosa yo bon wana ebete mata yo fali olingo ya meka na Cape Town kombo na yo akufa loko baba inesta ngono pensana yo kate to mona yo kaya to mono sikoyo ete ya yo to te ya yo kalate oya na ba yango wana ingeta kaya na habité na boule na yo zo bouleke mambo sala esimba premier ate omoni biso to ami bali ya solo soko ye bakate ba ebisaka yo ko eza Cape Town Mada City te rouge awa biloko zo lukana iligasi bato basana yo so ba okosa yo etali yo yonde fosonga nde mutu lokolo bozonga mutu premier ate omoni biso jour wana lokolo toza occupé o bien mingi te mais yo tindeli biso voice olobi vouloir ou pas nous les bêta premier ate aya premier ate jour wana yo ko boma ba congolais zala simple na jour wana yo ko boma ba congolais bosiko soki yo bobi congolais te ndeko oye na yo yebati mais biso to bika boyi zonga moto erango yango yo zonga moto concert wana ezati fali awa na Cape Town azati fali fali omoni ba bloko sala na poto omoni bloko sala na poto otina pe ba mettre ba beta ba combattant bon yako meka ngona awa soko bule biso to lemba yaka omona pena bomba boro pena ko eko swayo mais fali to beto makofite to ko beta yo makofite to ko sala le côté mais yonde zala si kaya asomela ko cercueil wala mna jeter kaya asela ko cercueil raisin petit na ngai oko kama ndo moni vie na zoloba nga vie na wana loba te mais turo na telemi donc moto pamba na Cape Town na telemi na bike vouloir ou pas jour wana eza apocalypse to loba soute mais oyo ko sale ma jour wana boyebela timbela book ingeta kaya tozoyebisa o kaka ke place yo vandaka to sali to tamoli to monio ozola la mutakala tantine Fanny ozoya na liwa nyonso esalema na Cape Town oyo kosalema jour wana eza événement ekotika la histoire donc kaya se retirer déjà dans ma lemme soki olingi affrontement te po affrontement kopola po to si to étudier yo to ebi place otambolaka moi bor na yo wana nyonso to tali déjà victoire eza na côté na biso ingeta kaya ezali bébé Kisimbi Barabas nazasir naza koya na uti jobu yo bengaki ngai na ebisaki yo boye obengi nga seke mabe koti na komi Cape Town atinelo message je suis arrivé tisi ko obengi ngai to tindaki yaya na yo sisi lelo pasta abengi nga esimbi te le message est simple tika fali aya à ça la répétition, à mati vraiment na podium, à Betty concert, à Balouka Azua vient à Kei Poto. C'est que Cape Town no axe du mal, et ça la kaka Cape Town. Apparemment, on dirait ba gangster baza. Apparemment, on dirait ba gangster baza. Mais to koli na mboko yo. Combien de groupes ba gangster to ebi na mboko yo? Est-ce que ça la kaka o yo sanango? Mais il va faire que Moscou pèse à la carte. Alors, ticket, fali aya, abeta concert. Congola tangata litanga ya likila. Après les trois, fallait à que kozaka bisonayo awakaya. Est-ce que Monique yoso sur la tête et puis au côté ici sous confusion. Et comme il m'a sola bangala na baswahili. Na bino baswahili phone o basi makaya. À côté ici tribalisme, balkanisation bandaka na tango ya chombe. Bomemi yango lisusu na Cape Town tokosila na nabino les trois tokosila na nabino les trois ingeta bon message saka moko fali poupa oyaki la fois passée awa bako tourner moi clip na yo to lukaka yo butu moyi babimisa yo mbangu comme yoka Cape Town na sango yango zonga susu
ya turo ye soko bimi vivant awa seke na mboka oyo biso tosala na histoire te seke na mboka tozala bakombata te histoire na yo vi na yo ekosuka soko chetembe so makolo oya kabila kimaka biso na Pretoria yo mona oya yaka tokutana na yo tozala na occasion te bato baya yo nde yaka kaya tala bilongi na biso bien omona tofandi awa toso kufa mpona Congo oboma nga papi sukami tala elongi na nga bien oyebi mpasi nafandaka na belle vie nakopeso adresse tina babandi baboma ngai nga na kokufa me nayebisi yo famille na yo yo moko kaya oyo akoboma yo Congolais akoboma yo okoyeba ye te okomi na minute oyo ennemi juré à tous les Congolais Congolais nyonso akokutana na yo akosala mabe yo okoyeba ye te yebaka business na yo na kati ya mboka oyo tokodile na yo ntina suka kaya tokoacheve yo nous on est très rancunier et nous tobenga moko axe du mal tokoacheve yo tu as cherché la guerre envers la communauté toye to mono to sololi na yo to yoki yo na musika to peso conseil na téléphone olingo yoka te tu essaies de t'entêter tokodile na yo kaya ntina suka to bandana batu bisuba longwa na mboka o yo te kaya yo te tu es un villageois osoka mbongo no sala ka wana mbongo salité osala mbongo moko te obangisa mutu te ozolanda ezala mbongo yo ko corrompre combattant moko so mbongo na yo azate to bundela Congo o ezali mbongo ya ba milliards mbongo na yo te tu n'es qu'un villageois un petit je ne sais pas on tala toki so ikasumbalesa ka sumbala libanda oyo la toilette tu n'impressionnes personne on va t'achever conserver les robeta te et puis tu dis là tu na suka ingata oko pese bembe yo balobaka nyamakanza baliaka na bakunzana ye donc bawana nyonso botanga bakombonga na kofula bango te bamaître soi-disant na otanga bakombola bino tokona fula bino bakokoloji nayebisi bino bwa bakokoloji yo soki nani soki producteur bakokoloji mais c'est fali petit nazoyebisa yo entrée eza sorti ya te okinde nayebisa wa Afrique du Sud merci alobi ebele te mais nayebiso kaka mpona tutania tutakutania oyo nawe ka ojue kama dawa ya moto Kala ngai na besoin on appelle ça dans tous les combattants d'Afrique du Sud surtout dans Manda City où est Cape Town et Cape Town un journaliste na bisa kibino na sa kibiwo ya fali na ta biwo fali déjà que bokanga enanu ayati parce que awa et on a facilité pour éviter 200 francs 300 francs 400 francs ba bomela kango bat c'est à dire que au moment nyonso balobi oyo nyonso bazoloba oyo bazana kanda baola la libanda bana kanda baoke musala te bao siéger ka place Armatungulu. C'est-à-dire qu'on va répondre en tant que journaliste na biso que match eza mabe mbongo oyo kozwa jour wana to ozwa ki ozana continuité ba mbongo muso posana mo muke ozwango après les 3 donc c'est-à-dire que non ne ka masa no faire benga ti ofani ndenge pa lo ayemba kanze momoko lobi que non tala sima zonga moto faire comme ta ebisa ebino donc faire wana comme ta ebisa bino que ayaka na jobo amona otuni héritier watanabe tozaki na Pretoria na baozela ya akoma ekutata te donc match ya tellement mabe terrain eza tellement mabe et tant que journaliste na biso yo ngana journaliste oyo kenon natala souci ya mboka na ba complexe o ba na bino na simate ingeta c'est le général Tango Tango chef d'opération donc il fallait donc yebaka obetati awa obetati donc message na tous les combattants du monde d'abord ça la confiance que jour voilà fallait ça eloti pour tout ça la biso ça la rawa tout zela ya abeta botondi mai mais abeta petit yango la senga tous les combattants Cape Town avant les 3 tokutana bana toi Delph avant les 3 tokutana na fali ingeta